Kufélité ba spirituel c'est belé ba à distance. Voilà. Bon, message na yo oyo lingi ngana pesa. Na munoko mboka. Na munoko na ngaka ya portugais to ya lingala na. Ah. Okay. Na yemela na nkolo mokili. Okolo mokili donc andeo ya wana Miss Girl kubuka na te de fin. Yango moni gapota kendaki nani. Akolo mokili asololi na kolo mokili. Adori kolo mokili na bandenge moko boye okena na ba makambo na nga o nga na lingi na sala. Na disparition ya Bijou Seleman oyebi bato mosusu baza ba spiritas mosusu baza ba spiritas te koyoka koloba ete ndenge matanga ya Bijou Seleman ezalaki na Angola wa héritier wa Tanabe moto azwaki moto gashi kolo mokili siko atali ya mwana na ngai kasi message wana ya opona nga ndenga dono message wana yango nde makambo na minute oyo. Est-ce que wata pena mutakundaki Bijou Seleman ou soit achaika ape fasi po mutunaye ya bakala kala mokila kala? C'était comment en fait? Mon jour de zerman spiritage estamos sempre junto a luta continua levamos bateria mon jour o disco tá lá vamos continuar sempre a fazer uma promoção corretamente junto força sempre o todas as pessoas como estamos sempre aqui junto e Angola vamos só prolongar fazer necessariamente de fazer uma oh papa bon essa la langue na nga direct langue no direct langue eza lingala nga na mozalaka awa complexe wana te eza question ya complexe te mais loko umeli pe na mboka oyebi ke bangolais mosusu pe bazaka ba spiritas mais bayebaka na boka ya lingala te opesa pompe message na ndenge portugais sala bango bien te bala ba spiritas ba ba ménomane ya bonne musique bayoka siko bonne musique balingaka pe héritier wa Tanabe siko balaki ba spiritas benga ba ndo taché bazaka pe na biso bon awa biso awa nde biso awa biso awa biso awa biso aqui somos nós awa biso aqui somos nós awa biso avec tous les quatre coins tokos bulonde zande koto awa biso. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci pour les savoir-faire des Sijan Nongala. Hein, Mobala Pembe, l'homme sérieux, n'a pas si bon. Vraiment, on est revenu sur la en direct de Kinshasa. Il y a Patrick Patel Kamundende. À mon avis, un message nayo et ça l'a bien. Et puis maman, j'ai traité de Yitou. J'ai traité na Yitou, la fille à papa. Un grand merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur. Eiffel Malonga et le pasteur aussi Francis en direct qui a Pétrangol, pasteur Francis, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, je suis avec Toaster, hein, Toaster Tuguida, hein, il y a bien un bon va, ça dit moi ça awa, ada mieux placé ne asola labino, marambotali, ada spiritas, donc moko ya balobeli, héritier watana benalinga ya mboka na biso Angola. Donc autant de journalistes intello. Biso bien on est Miss Girl. Donc ça dit Miss Girl. Miss Girl. Un temps. Vraiment. Un temps. Ah oui, ça biso normalement on a le plaisir à trop. Donc vous aurez déjà parmi baeli à ba journaliste ou ba intello na ningamboka. Merci. Donc mignon le bezate auto ibani. OK. On aura déjà et puis tout ça déjà bana parler tout ça info. Oh, déjà permettra tout ça. Très bien. Touche congolaise, Baotalo na minute oyo. Ils appellent Christian Lombignon Pi. Hein? Bana Lemba, Bazotala, ils osala bien. Napé si bango déjà trésor baseke, en dirait Kinshasa, Mbote Sigezwamie, touche congolaise, Lemba, Bamola Mokonzi, ba Maître Bolozi Pocha Luanda, Bazotala yo. Boni d'abord santé. Ouais, un temps, santé plaisir à trop. On lui a connu qu'il y appelle. Oui, puis vous avez un na mboka, mais vous êtes trop kin. Mais kini pifo ya makambo ya rakunati. Na ma pifo. Angola est un grand monde. OK. Kini est sur fin à ba monde. Ou par rapport à nous en Angola. Vraiment. Ba relation na yo za na bango peut-être na ndenge ya Angola. Mais ba considérer yo santa vous un temps. OK. Parce que ndenge ngapi na santa na kina un temps plus que ya. Ah bon?
Ah, Mboka ya ba Iris Bubwanga, Iris Obama. Blague te. Et ça combien de temps déjà depuis Ozana Mboka, Ozongi na Mboka? Bon, déjà, nako maîtriser date, 3 semaines. Non, non, c'est moi. Il y a avant sorti album. Ok. Il a déjà boy. On a besoin de sortir album et pourtant, j'ai un Mboka. Ok. Par rapport au Yubika. Ça dit retour na yo na nenga Mboka pour na contrôler promotion, multiplier promotion. Ouais, ouais. Album na bejo e kende ni. Chemin de la gloire. Ah. Oui, bien. To lo baloba na biso mingi. Mais la capitale est à Matoya. La capitale est à Bafle. Album est à un temps na émission mon kilomobile. Monde entier. Et ça combien de titres? Ni ça album toi on a 18 titres. 18 titres. Dans la démo quand les phases ont vite fait. Je crois par la grâce de Dieu quand les paroles déjà me sous. Ba de lo ba soir un peu na ba soir à lelo. Ah ouais déjà à Paris pour la Déwana. Donc on a 18 titres souka. Donc un temps. 18 titres. Alors, na nsengi pe na ba mourir de la bonne musique, c'est-à-dire vous consommer chemin de la gloire, héritier Watanabe, Gogan Motonatembe, félicitations, bon boulot, togi bafle, togi suba imangia, vena biso kesser menea, pe à son âme, na oki ba kerwana en tout cas, les abena chemin de la gloire ka. O ki ga tester, mais vous comprenez na oki image. Grand maître Azana. Grand maître Azana, grand prêtre, paix à son âme. Ok, l'homme makiadi. Badilu Azawana. Ok. Tchatchou Pezawana. Et ça, pour plusieurs personnes, qui na grand prêtre, paix à son âme, betting. Vraiment. Mais quand les amoka, à la musique, donc, Tchatchou Pezawana, BCBG ou Nye Pezawana. Ah bon? BCBG maison mère, il y a mon grand prêtre de la forêt, va multiplier ça dans mes respects. Donc, blague écoute tout. Alors, on est n'a besoin d'aller bas. Moni ba spiritas pe ba la yo na pesi alvej la pour gambo tesi les amis pour les lopes pas fêter anniversaire né je crois. Joyeux anniversaire alvej la pulga papa monio kolu. Hein, l'émission Awa Bisso vous souhaite joyeux anniversaire. La bénédiction dans tous les domaines soit ton partage. Yanga yayo ndenge zalaka quoi. C'est-à-dire lia mela sepela alvej la pulga na FCC Mobimba. Tozana biso pe wana ka diso bengisa biso wana quoi. Nenda besoin yeba chemin de la gloire est sur le marché. Comment est-ce que ba spiritas ba ça la pour la promotion album? Vous autres s'organiser comment? Bon. Est-ce que ba bende vous a mo bo salimo barbecue? Oui, donc tu l'exchange barbecue moko le même jour a sorti album le 15. Tout ça il déjà na barbecue. Mais pour le moment non solano boy donc on a béni on a question barbecue, on a pétanga tout ça na barbecue. Et ça, les ma plus que on a le à chaque week-end. Ok. À chaque week-end, nous avons un barbecue. Donc, par rapport à l'année, tout s'organisera toujours. Bien avant, tout préparera déjà bien avant. Na force de frappe, il y a un spiritus. Ok. Donc, tout ce qui n'a rien, il y a une force de frappe, il y a un spiritus. Ah, d'être dans Angola, tu as rappelé mon ba spiritas, banan, ba warrior, ba gaulois, ba kiri na bekiri wana, ou ba soutenir ba leader na bango. D'être bas spiritas dans un président bas spiritas d'Angola. Bon, bas spiritas nous belé. So dans le dit président. Donc cela veut dire Mouto mala numéro 1 peut-être ya bas spiritas non c'est ya Kabinda vraiment unene Angola mon bima général. Très bien. Donc Mouta gira Kabiso tout correctement et la président d'ici. Donc, président Désika Bouchkop. Président Désika Bouchkop, pouvoir. Président à Paris, mais à Gérard, la spiritualité, c'est Angola. Donc, on est à Paris. À tout moment, na info, à tout moment, na coaching. Vous y êtes dans le coaching. Dans le coaching, à distance. À le coaching. Il y a un peu ça coaching. On a épé tout ça dans le cap, mais, maman est ici de l'équipe. Mais respect, mais après, ça va monter belé. Nani? Maman est ici de l'équipe. Ok. Donc, on a ma mère, puis donc, on peut aller parmi les cas, donc il y a un mouvement, itinéraire, il y a un quoi.
Akampote Mandela Wistone. Yoza trop kini. Sko awa ba réunion sala mawapi ba spiritas. Ponga pe nazana besoin ndo ya pi ba réunion ba spiritas. So réunion ça et sala mawapi mingi. Oh, touti to bandaki ba réunion zaki na ba flight to zala toujours na flight. OK. OK, to zala toujours na tel flight. To zala toujours chaque week-end, chaque dimanche to zala wana. Ba spiritas baza banoko boko boye ya blague te. Bala na banoko bala bien instruit. Bakale bala civilisé. Ba jeune na bonne manière. Ba jeune oyo bazo luka pour suivre musique intelligente. Bakale ba spiritas c'est force pour leader général liboso ndenge zalara. Oui bien avant chemin de la gloire et bima ndenge bimi boy. Puis moi les 15 dans la date na moto so na bosanité. Mais héritier watana ba boki la biso opona ngai. Il y avait trop de rumeurs, il pas fan koloba eta c'est que moto azobanga na ye kaka akomo yembela nzambe. C'était quoi juste moi stratégie wana ya obo wana nzemo mo ya nzambe après album Rolanda. Bon, stratégie wana moni moto aza na kati ya azana makila ya monde ya musique, azana makila ya musique. Azana différence tene biso to jara mso différence ke o ba ebeli nzambe ba ebeli muta mokili ya na différence wana. Ya na sang ya musique. OK. Donc cela veut dire quoi? Saint-Esprit est écouté la rabango pe bazalo wa biso ngana yo. OK. Biso za la rati. Le Saint-Esprit de côté les calé. Il y a un moment où on a prélevé album plan bima, na ko kende ko adorer kolo mokili, na bandenge moko boye, pour que na ba makamnanga o ngana lingi na sala. Pour écoutanga ngana za la un temps, na évoluer ndenge na évoluer. Et na kena ko représenter. Na représenter na présence na pas campote. Na yembela na kolo mokili. Kolo mokili donc en dehors ya wana Michel ko buka na te de fin. Yango moni gapote akendaki nani. Akolo mokili asololi na kolo mokili donc azalaka déjà yi apona ye déjà kaka message ndenge mutu nyonso apesaka message na ye na bakoyemba ba façon tu ndenge ka ine ba message apesaka na bonne musique na ye mais pas préféré kopesa message na kolo mokili apesaki kolo mokili message kolo mokili siko atali ya mwana na ngai kasi message wana ya opona nga ndenge adolo message wana yango nde makambo na minute oyo yango nde mnado musique opona nga ndenge musique la pona na ye awa biso bazwa nyonso botikila nga awa biso parce que conscience na bino rozonga malembe po pina na ngoli za biso oyebit bon mingi alobi te mingi ça etanga na king mais na landa bino opesaka makambo papa oza jeune. OK. Mais dans la catégorie à vie, tu es un journaliste. Ma culture na yo. Ma culture na yo, ma façon na yo. Il y a un des comme ça, un génie. Il y a un des préférés. Et donc, il y a un des personnes qui ont moi, Goumo, Bouya, Pénépiné na yo. Le monde na la bouille. Yo pero yepena neti parce que donc pour la tête danger parce que la vie wana na bintelo bina donc baza mambutu eza un temps obisko pour la tali mon lunette sur la tso eza kitoko eza peu original eza dora mais prochainement so za besoin d'appeler lunette sous original ya bien faut qu'il n'ait pas maman Hortense na kikolo ba moté na plaisir maman Hortense te peut sur mboté sika Osana Gikolo, vraiment, merci pour la news, ça pour nous soutenir, artistes et puis bazo manette kitoko. Yaza grossiste, yaza ba détaillant, yaza revenant à sombi panaye, aza sona quoi mon robot, ya chiba primo robot. Ça dit direction na Gikolo mobimba, eza moko et pas maman Hortense. Yé akanga kuta manette. Yé pina lunette. Tu as pena leader ya ba batterie, kuta batterie, Nico Kai le formateur de boss. Formateur de boss. Le petit mbote sigo zali pour reconnaître le savoir-faire. Pour boula mais pour la rater. Jamais. Hier, là, donc, so baigné siko, lobby déjà pepele. Makamunyo. Mamoutou, donc ils ont déjà na pifoana. Il y a des fois, ce n'est pas là, moi, image les autres ganga, Bijou Seleman, paix à son âme. Il y avait trop de rumeurs dans la disparition. Il y a Bijou Seleman. Oui, bah, tu me souviens de la spiritas, tu me souviens de la spiritasité. Quand on a été nenge, matanga Bijou Seleman, les agis n'angola.
héritier Watanabe Mutazwaki Motogashi du début à la fin. Veuillez peut nous éclaircir. Parce que même sa famille n'a pas propos, ils ont tenu et pas bande rumsu sur la spiritas. C'est pile na ngote et betayi libaku. Est-ce que Watapena Mutakunda Bijou Seleman ou soit Achaika pe face pour Mutunaye ya bakala kala mokila kala. C'était comment en fait? Bon, Mige Mokili batu balingi koluba makambo moko boye oyo bayebite. Ok. La place au bas prendre bango balingi koluba. Bisa koluba. Mokili zana makambo. C'est mieux au tal ça bango pena na caméra ya si janonga là quoi. Donc paix à son âme. Quand c'est approprié, il y a scellé à Mani. Que son âme repose en paix. À ça là, il y a trop. À ça là, il y a trop pour la latine. Les lots, ils battent belé. Comme moi. Pour la présence, il y a Calé. Toto ya tembe. Namboka pour la matanga, il y a scellé. Déjà par rapport, il y a œuvre na yo asala ki ver il y a caractère nan bizaleli ça compte na vie vous avez na mige voilà bizaleli vous avez na vers mige o bizaleli na ye yango ya penda kinkale osotali na bozui yaya ana bozui azali na bozui moko te ya danger oyo robenga kale c'est kale na mboka kale asala ki reconnaissance ya bizaleli na ye o ya représentant devant ye. Ok. Yango kale goga yaki na matama. Mais pour ayaki kaka ayaki plus de 3 fois. Nous allons jusqu'à la cimetière. Et ça le maté au monana leader moroboyi matanga fan na ya daye ayepe. Non, otekuna butu. Ce n'est pas une femme. Fante, ala fante, ala famille. Famille, ok. Ototo ya tembe aza na ba oyo ya ye ba fan na ba ope ba famille. Vraiment. Il y a déjà famille. Ça dit déjà considération on a tout le monde a déjà famille. C'est peut quand même na geste. Exactement. Aussi point au lobby batu bakoyi koloba kenkale nde ya kundaki ya sele ya mani. Mais en vrai dire babosani ke sele ya mani azali pe na famille okale azana droit ya kosala yango mpona bolingo oyo alingaki ndeko na ye. Donc sans koyebisa ye sans kotinda ye. Ok. Art oyo kala asalaki bato ebele bandimaki yango te nani na ngola ndimaki bakotisa bana kosalema bato banda kokangisa balare banini bakepa vena biso sextata basengi balare bakepa bato basengi balare baprêtre tout bazwaki balare bapesaki bacontribution na bango. Mais na hotel migi na panda na hotel kale apermetaki contribution wana te wani parce que atalaki pezu ya Selemani na contribution ne ezali kokende asetaki yango te. Raison pour laquelle kale moko azwaki charge ya kotia oyo babengi contribution na ye na famille ya Bijou Selemani. Donc déjà il peut dire l'autre confirmer nini par rapport au ya ba propos tenir pa na yo moko eze lilingi na hotel oza awa biso muto lobelo awa zate yo mo muto lobango. Mais oui nga question ngeza ya oyeba et c'est vrai que héritier Watanabe Mutakunda Bijou Selemani. Bon autant sous pe loko obia bazai na famille et bon ils avaient pe na ba rimer wana pe musu c'est plus na famille on loba kende ni biso pe to sala ki to ko sala eta ke famille mais bazo loba ke héritier Mutakunda ki Bijou Selemani yango siko to za besoin ka moi éclaircissement mpanzo wana mais éclaircissement là nga ezali juste que kale apesaki contribution na ye. Ah ok. Famille balaki na ba actif na bango basalaki balaki na ba travail ke basalaki devant kale aya avant kale aya na mboka. Ok. Balouaki même bakiti ezali déjà dépense. Ok. Il a déjà dépense. Alors comment tu peux pesa carrément tout le temps kala intelligent. Ok. Qui a présenté qui présence na ye pesi contribution na ye correct. Très propre, très direct. Et puis, il a participé les sous la cimetière. Ma cimetière. Donc, blaguité. Voilà, qui s'agit de l'imonaïo, azagi namo, vert. Il y a la mission de Seliaman. Quand vous dites, vous êtes fier d'être spiritas, et ça n'a pas rapport à Yannis. Ça veut dire que vous allons spiritas, c'est ça, Spiritas, c'est ça.
Bon, na ho détaillé au moment de vendre déjà fonctionnement na yo nous en a kati ya chaîne na yo boye. OK. Vous avez déjà na awa biso. Plus au yambara batu ya tant d'esprit esprit par esprit. OK. Mais si ko o gérera ka bango esprit na yo. O gérera bango na esprit na yo. Parce que net to va na boye timu ki le kufa to roza l'esprit bo rote. Yo za l'esprit na yo, on a l'esprit na ma. Vous comprenez? Si ko tango mona to kumba rapene spiritu tu wana madon qui n'a pas spiritu. Wani parce que to mi calculera déjà que na noko et noko pour la spiritas. OK. Wani parce que olinga pour apprendre et le robot bon il faut que na mona selon noko. OK. État d'esprit. État d'esprit carré pepele. Ou nous kumba mona ndenge ya banka. OK. Au bicho sur tout ça sur ba disciple on a madon qui ba la mananka. Auto tu a tembe yo yebi na kati ya mouvement na bicho grand mouvement ya wenge. Les seuls jeunes voilà qui no mwana muke na kati ya mikolo ya gigoga. Bon, oublions le passé, on le passé. Esprit, lelo akumbi pe charge, azokumba pe charge. Il y a blagité midi. Ce qu'on a dit, yo pour na spiritas. Nini bosepela nango plus et pas héritier Watanabe. Koyemba na ye kakate, to sepela ni to iloko liboso koyemba. Nenga yemba ka plaisir. De ndidi bizaleli ya kale. Midi, mutu wana so vana te pour apprendre yo à l'homme civilisé, l'homme social, toi, aza, oh, il va bien nini. Donc, l'homme au bon cœur, on doit que la rabatu mawa. Mais comme on peut so ebisega, bon, c'est un problème au bout. Il y a déjà on calculer Miguel, problème on a fait résoudre. Donc, elle a différent à valider rebelle pays. Très différent. Elle est très différent. Mais il y a des gens qui disent aussi par rapport à Nenge Bersimon on a tiré la poto générique il y a Wata latine Wata les années na wa keba parce que on a pena animateur a osa mambo Bersimon on doit salater chaque jour et bakosi parce que Bersimon a 5 grands animateurs. OK. Là, animateur venait à Gaïa, mais na kati ya mouvement Bersia va zonga mouvement akutaki bankale. Bakutaki déjà njela musumetan wala bakutaki te bankale ba ambulance bazawana, ba chandura bazawana. Ah, papa. Wana eza le rôle dona woloba, do eza plaidon, eza plateforme ya bentelo na monde musical. Très bien, je sais que s'il y aura encore des choses à parler, nous sur le plateau pour tout Panzateke, c'est l'homme Maramouetali. Un message pour le Spiritas d'Angola. Ah, Spiritas d'Angola, raté, mais Spiritas, baza monde entier. OK. On a mis tout le monde sur le nom de Spiritu tout baza. Il y a tout sur le nom, il y a biso ya awana nous quoi. Bon, Angola, oui, tout ça, chez toi, on a Luanda. On a Luanda, ba Spiritas baza de cabine à kuni. OK. Ndenge sigo yozo tuni la, yakini, na kolo bela kaka ya, yakini te na kolo bela kaka ya Angola. Ngana tuni kaka ya Angola, non. Moi, message, pour la Spiritas ya Angola. Non, na so to salon pe na portugais et au couillard na mettre bolos pour Luanda. Na repesa message te, oh, papa. Bon. Pesa la langue na nga direct. Langue no direct langue. Eza lingala ngana za. Mozalaka ah ouais. Complexe wana te. Te, eza question ya complexe te. Ouais. Mais le gros vous me lipe na mboka. Oyebi ke bangolais mususu pe bazaka ba spiritas mais ba ba na boka lingala te. Vous pesa pour message na ninga portugais ça la bango bien. Et bala ba spiritas c'est ba menoma ya bonne musique. Ba yoka siko bonne musique. Ba linga rapérité Watanabe siko. Ba lagi ba spiritas ba nga ba ndo taché ba za rapé na biso. Bon, il faut l'été ba spiritas c'est belé ba za rendre distance. Voilà. Bon, message na yo oyo lingi ngana pesa na munoko mboka na munoko na ngaka ya portugais to ya lingala na nga
Ah, estamos juntos todos irmãos, os irmãos espirituais, estamos sempre juntos. A luta continua, vamos batalhamos juntos. O disco está lá, vamos continuar sempre a fazer uma promoção corretamente, estamos sempre juntos, força sempre. Todas as pessoas como estamos sempre aqui juntos. E agora vamos só prolongar, fazer necessariamente de fazer uma promoção. Déjà? Oui, bien, nous sommes à la fin de notre mission. Je pense que le message est passé. Oui, bien, Bangolais, Bavandi Boé, Neti, Rachi, Vakanda. On dirait il y a France, ça doit la biso, les mission biso. Tio Batista, Batista, Papi Batista, Atali biso, ça allait bien, mais le message est passé. Bato Balingara, héritier Watanabe, Baspirita, c'est Bangolais, c'est-à-dire, Boyoki Nenge, Todal, Tougeda, Jeanne Tougeda, à la série Bino message Joana. Alors, ce que pour la Spirita, ça qui ça? Pour la Spirita, ça va qu'il y a Tini, on est cerveau monté en bas là, mon conduit, donc, donc, na ba message na ngezali, ba mote na ngana ya trop, ba mote ba pèse ba zoami, message na ngezali que ba continuer toujours promotion. Voilà. Promotion donc non stop. Promotion toujours à l'accélérer et puis ba contacter ba tout ba gidi ba somba ba menomal tout ba gidi ba somba ba chanson na bango, ba consommer album, ba savourer album na ndenge sengi. Oyebi, le seul fantôme qui sourit, ben oui, les Gabonais, Aïbe qui est au Leka Awa, n'a pas Sembote Sigazali, Abel Maya, puis Aïbe qui est au Leka Awa, on te go ratété. Cerveau monteur. Moi, quelques bateaux, oh, bah, bio, bah, l'inarayo. Cerveau monteur. Bazo, bah, moté, ça, là, bah, cerveau monteur. Ah, Calé. Ah, Calé, ça, bah, vrai, bah, massa. Maya, nous, le bah, massa, y'en Calé. Massa ya toto ya tembe, Abel Maya Potre. Mesure de grâce. Quand on dit mesure de grâce, on voit directement Apôtre Abel Maya. Eh, papa. Bazana bango, bazara na bango, mutwana. Elle est très différent. Amote belé, Kali Pesozali, Apôtre Abel Maya. Amote belé, Nabo Sanité, Yandela, Mandela Westoner, impresario. Bamote belé Nathalie Sou na coin na Chikongo mta kangash congolaise maman monzo na viso malgré na yoka kyo sala ke loko moko boye mige ko bosa na kate ko lekela ka maman monzo obi maman monzo ko bosa na kate OK lekela ka maman monzo bamote belé na maman monzo donc mutu moko bien sola ka be bamote belé na poche ya Luanda yebo Maître Bolozi yeb malali toyi et Apôtre Abel Maya. OK. Bamote belé à tout plaisir à tout, bamote la bino tout banache congolaise, ba tout ba toujours nanta poche Congo. Congo là ba nanta. Bongo. Bamote la bino tout ba tout Congo donc plaisir à trop d'Atali sigo na ndenge ya ngambo ya kini. Bon séjour grand pote Bousempangi. Lion de la Sable. Lion de la Sable. Donc Big V à petit naïe. Il y a Bousempangi en direct de London na minute na ninga bakini donc ba bon séjour na yo en direct de bakini amote belé après ce soir ni calé à mboka ba mote na ngana vela nga pichu musoi amote na nga trop ba mote na nge belé na yeme nika Montero en direct de Paris na possibilité bana panda makokata te bazé belé bazo mote na ralenti et ça la monnaie de maja jala kalme ngano vana na Cambodge na negrandi mwana Cambodge na mabanga ulamuki na zape na ba oyanga na zap mana ba oyanga pesa bango mote rapidement ils en est na mwana longa ba mote na ngana Dodi Shungu là où repose aussi le cœur de Kali amote na ngana gapote 4 fois président de Zika Bushko amote na ngana trop amote na ngana zongi lisusu ya suka Rais Kabange AMG mutoyo a responsabilité ya tout oyebi ya Selemani
Namboka, c'est son frère. Très bien. Raïs Kinanga. Biso bien yeka bani pour très silence. Le quoi Kabila. Ok. Mon Kabila ba silence n'est pas ça. Très bien. Vraiment, plaisir, il y a trop. Beau aimer, beau partager, beau commenter et surtout, continuez toujours de vous abonner sur Miss Girl Télévision. J'ai toujours l'habitude de vous dire, c'est votre manière de nous soutenir pour que nous irons encore plus loin. Oh, beau sala quitté, yango na sala. Alors, bon nima tout temps aza vivant. Connais-toi toi-même, le savoir ne ment jamais. On se retrouve juste à la prochaine. Ciao. Awa biso, awa nde biso, awa biso, awa biso, Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós, Awa Bisso. Vamos tous les 4 coins. boulon des Andes Couture, awa biso.